ozo comprendre Pamela Matondo muto ayebi atangela yango akoma scénario na Maman Belle-Vie a diriger un film na yemoko scénario na yemoko écriture na yemoko film na yemoko mais mutu musu azana yebi ka ko jouer ya ka jouer neti nani makolo soso ya ka ko jouer ozo mona Mama go so so ne tikala makasi tikala kaka elongwana ngote o imagine bango balobi ke kombo oyo babamba oyo tikali ine ko longwa kate ato sengi 1000 fois pardon est-ce que makolo so so tiko longwa TV bo yo sengi la pardon sans esprit hein faut à lâche sans esprit oyo sengi la pardon nini oyo sengi la non pardon ya nini en guise de quoi balobi na lopoto il faut lancer balobi c'est lui qui s'acquise voilà. Mais quand tu viens au yena TV oyo koloba ezaki na onda nyangwa sengi pardon non il va péter balobi ka soki aza mapeka kilo lokwa soki ndenge nini na comprendre peut-être ici na héros 21e siècle yo senga pardon na divagation boye so eloko oyo ekamusanga oyo senga mutu pardon oyo te amo amwasi na kokotanga bekolo te parce que biso nyonso tawa ba congolais ekolo wana bazalaka mwasi so aza pembe munene so asuba na mbetu te babebisa ye sotango mutu musu oseka nini te na seki kata na montre fongwami moko passe ça babebisa yo voilà ça nono bunda no ta pam stokala bitumba no biso na bandundu tobenga ngo babintwidi omoni bekola bayanzi atobotami awa atobotami awa ata na poto oyeba tozalaki ntwidi ya noko na yo donc ndenge ezana ava babala te bango namonaka bazala na misala mabe soki bazosuba te fo azalaki ndoki bazalisa ye mwasi yango ndumba aza ndako libala ti libala ekufa batie mutu kilikili kolingalinga bana mikie akomi agité aoyeba lisusu makambo azosala koluka musala toyebi te soki bakozwa ye soki ekosuka ndenge nini on avance avec l'écriture de Madame Belle-Vie ntango bino boyaka ocritiquer Maman Belle-Vie alati elamba boye alati boye ye mayele ezokoba parce que totikala mpo omona te bamaloba na bino nyonso bobanda kofinga Maman Belle-Vie pendant 6 ans depuis Bellard efungwama depuis Belle-Vie TV efungwama banda bobanda kofunga mais elle avance on continue toujours kokomela biso bafilme parce que bino nde ozala traumatisé pour ani vraiment so bolata bien po to mona ki pena ba fête net ya doma se to mona ye spécial oyo mama mukeke makolo so alata ke zate ya moto komika na mapango na mutu mapango baso balobi ka lopango tout est vanité ya mwana kutu bien merci parce que c'est le mot qui convient tout est vanité yo beta tolo ke bazangi bakabelo balata ka ba matambala o mona oza éduquer masité oza censé voilà mona musenzi biso bato bandango bino boyo ozongo boko boloba la bato basenzi ok basenzi liboso eza bino voilà bino monde bo basenzi yo leka na tevo yo critiquer muninga ke alalaka place boye alalaka place boye yo sio ya pe ole webi nzambe aka nzamba mawa likamo sala okata pe lenga na sala ngote voilà pe son âme Suzy Bantu wana momi respect belé kwa ni babanda obenga momi ye banda obenge dadi comment on y est bana pena bato ebele ok skozo ya po kosa batu ngana sala ngote ba biso ko sala lisumu wana senga nzambe bolimbi si nzamba ko pambo mozo wanga na ozo akize baninga yo ebi place 7e malala ndenge ndako oyo kota te pe oyo critiquer muninga likolo ba tout est vanité yo lelo ndimi ko komi porte parole koma mukala azolanda sila pona intérêt si olande pona intérêt ebike akopesa embongo ayebike osala parce que Maman Belle-Vie asala abongo te mutu mo leki na TV lobi banda lelo nga komi porte parole atikala ko engager tale kata lo bakena teye porte parole te mais tango yaki yo moko yo moko ke nga na sala te musala ba porte parole ba sala yo ka siko place mayela Maman Belle-Vie zala Maman Belle-Vie tango sa casting parce que azobimisa mbongo na ye ko produire c'est de l'argent plutôt tango produire mbongo na ye na film alinga ta salela sentiment mutu mo boleki obi oza porte parole pourquoi le oza porte parole ata rôle a déjà yote ba casting na casting
c'est pas ça. Non, on a la différence que maman Bellevue a salé la moutou, que maman va salé le sentiment. Tout le monde va hier, on flatter. Maman Bellevue n'a pas flatté. Si. On s'en flatté pour y que si la retient la film, si la retient la boy, oh bandana comment porte-parole, na on fout la bien, na ratara film, est-ce que si là on t'a sentiment Bellevue quand il la patronne, la poutine. Si. Madame, aka sentimentaliste té. Alors comme ma fille, madame que film oh son na tie mam assise à jouer kitoko. Na tie maman top à jouer kitoko. Na tie dada à jouer kitoko. En plus ça le meilleur on nga na luka. To mona pe to mona pe si a mususu ba tie na popine monti madame na question monte. To mona que popine a jouer à Melissa et Pema. On so pesa le meilleur té. Ba on tient wapi. O kokana yo té mais on na kati jouer wapi na rôle nini. Maboke mosala kana ya maboke kala neleza subongo té. Si lelo comment si maboke fotanga bazo koma yango biso to mona pe maman Bellevue kuna na Côte d'Ivoire pe ozo sala maboke na texte ozo tanga yango ke rôle neza bo ozo tanga o mémoriser ke rôle neza bo eza bongo te baloba kata ayo eza maloba mususu eza maloba wana te voilà tout ebele pe to mona ba ya pembe na maman Bellevue pona lolomba suka na bango ba suka ka bo amen suka no kaka bongo parce que ozolinga mutu moko yoka nanu mutu loka Thérèse aloba ye ajuaka na ye azali porte-parole mais aza porte-parole azoyaka kosanchola sila bazofuta ye na bafilme siko maman Bellevue elle n'est pas sentimentaliste siko silaka sentimentaliste amoni ke tika na tia ye po akobalukela nga pe mais siko maman Bellevue aotala obimisa mbongo na ye ifo mbongo wana ezonga je oyo olinga yo ozosala yango te azo oblige te ata oyo bandi kobelela maman Bellevue boye bandi kosanjola ye soki amoni ke rôle wana eza yo te eza yo te mpe nazotia bacomédien nyonso na défi nazoloba maman Bellevue ndenge aza na ata toyebi déjà complot na bino nyonso nde bosali wana bakabali nyonso bosala boyebake bochanger matière bochanger manière pardon parce que totimbeli déjà bino totimbeli bino bacomédien oyo lolomba maman Bellevue akanga mutu te neza na kakangi na ominu fwa kenda na pese mbote jouer ka te bacomédien bango moko baboyaka parce que bafingi bango kotolobelaka mpe likambo oyo batika koaccuse madame Bellevue pardon ke azocoffre bacomédien là c'est faux et archi faux mutu na mutu aswanaka na ennemi neneti mama top bafinga ye kuna ye moko aloba kojoue te parce que makambo oyo bafinga ye choka ye est-ce que maman Bellevue akangaka acteur to actrice ke koke kojouer place isongolo te to place pakala te ezaka bango na bango bazaka na baantécédent na bango amoni ke place oyo bafingi nga place oyo bonoki tojoue te neti dacosta na SB ojoue te maman na biso wana ojoue te parce que baantécédent bafinga bango ya mabe est-ce que maman Bellevue akokanga mutu ke koke kojoue wana te baartiste nyonso bakenda kojoue na bela na tie bino a défi boleka boloba ke Bellevue quand il a patrona akangaka bino apekisa bino boke kojoue ailleurs non maman Bellevue ata bino bojoue ta koforme mpe Sami Gramo boye mpe apesi makambo akoforme mpe Pamela Matondo apesi mpe makambo lelo baza bauti nil bauti nil part parce que azoforme kaloba madame Bellevue aza kwa wera parce que wera so totali wera aforma azobimisa bakoko azoforme oyo lelo so toyebi ke majorité ya bamusicien oyo mpe baobotama bakoko baleka na nzela wera son tika ye mpe eza te aya kosalelanga kijalelo ya moko andima na ye koza porte-parole mpo ozofinga moninga imbécile na tv afinga 7e aloba mpe imbécile yo monaka ke yo okoka omonaka ke yo okoka te yaya okoka te mpo biso tobanda ota théâtre mundori tomona 7e bagara ajoue mama paster ya motema mabe tozongaka mpe nsima tala bato baolande na nzela yo Thérèse ya bato daa balanda yo bato daa balanda yo mopepe bato baolanda yo baolande tosolo toswanela art batika bafutilité ke alati boye boye mpe oseka robi boye vous êtes des
vraiment likolo parce que na linga te ba toucher parce que biso to yepa maman Belvi na minute azali na confiance en mutu te parce que batu oyo fois même ba ya ba balela bango mibali bazo yaka chaque jour biso to kenda pa maman Belvi na bureau te to kenda rappel sur na restaurant mais bango ando ya chaque jour so muke bango nyoso boro sambe pa nzambe mbonga maman Belvi zo kanga mabino na mbongo ozo mona biso to dérange maman Belvi te so confiance oyo zala na batu wana ba desevaye lelo ba komi asa pe mutu otala osana nani vrai nana za vrai na ye voilà so tango biso batu to ye to bito défendre maman Belvi na bo solo pe na bolingo nyonso pe na ki vrai maka mususu eleka komona besense baoloba oyokaka kanda makaye moko kutalingane boye mais ntongo etondaka biso mpe neti nga nayaka mpe ofinga te nazo éclaircir nazoye koloba kaka vérité neti sikoyo madame Belvi abeti Aïda 12 na fête ya Popine parce que komona entrée ya madame Belvi na salle de fête ya Popine tomona ki ozaki na sima madame Belvi est-ce que madame Belvi abetaki Aïda 12 na ndenge ya solo ou ya lokuta parce que tinde to oloba bo balancer biso vidéo wana bomona entrée ya madame Belvi place obino bo oloba ke abetaki 12 yo ozaki sur place pardon ozaki sur place makamango elekaki ndenge ni obato lelo ba oloba ke babetaki Aïda 12 et pas madame Belvi. Ce sont des essentiels oyo bazanga matière. Maman Belvi banda pendant 6 ans on laisse on a ba miniature na ba titre na e akoba komba maman Belvi. Manki ya matière so ba moni loko ba weleli pressé ya koloba. Obeta Aïda 12 fois ni madame Belvi obeta Aïda 12 pona nini. Ngam na zaki wana vidéo na zo circuler za ngam na film ki yango. Ezaki fête. Maman Belvi tango so kota Aïda précédent qui déjà ba wuta ki nzela moko déjà bazaki place moko libanda ba wuta ki bazo solo la ambiance c'était dans le bon tango bazo kota maman Belvi a telemi pour ba protocole ba ya ba kios ba la ça place en ofanda et sûrement nga nazaki wana na filmer pe na komsaka la maman notre Oswana na aro komi film boye sa concurrence loyale eza to yo laksa batu kabelo eza nini na obande na ngo personnel suzi bantu momi ser na nga ya lemba atika kabelo atika ba téléphone à cher atika bilamba atika biloko sko yo lobela na tikabelo na minito bazata ba kita kabelo mute sambwa na ngo ekitala do yo vino eza ngo ka kabelo vino eza kabelo film nino koma o cartona botika mitema mabebo ko samba surtout yo ko sambe pa nzambe ndoki. Ok, merci beaucoup. Trop c'est trop. En tout cas, ce musala osa les ate beaucoup ba maman mikolo bola la pongi na ndako bo éduquer bana. Ba la ba ta ko éduquer bana te éducation ya bana za éducation ya bana na bino koma da éducation pourri. Wanu obanga mukolo te ana valeur na société te. Yo bana na bino éducation pourri bo izali suna misala osa te bola la ba pongi. Ba ça éducation non. Ça mika amba lelo si logo yé moko awa actualité o ekangi internet. Excusez-moi le roi. Papa Azali ingénieur en Silista na Ista, ingénieur technicien monene, Namboka et puis Azali homme d'affaires. Voilà Azali chrétien, ensemble de la Gaïe pour Christ sur Yamel, le coup ici. Comme au plat préféré naïe, papa Lobia Lingaka, Matembe, Foufou, na Mbisi, poisson. On a vu papa Lingaka. Comme sport. Maman n'a filmé Aïda a précédé à Koti. Voilà. Comme maman Belvi Tangazoya, aye amoni Pape Lombe, aye opesa mbote, amoni Belinda, aye opesa mbote. Si comme mutu pas singa noto zaki déjà na yo yamboka pona sepesa ba. Kamokili na batu na bino. Si comme analyse mo bo sala analyse bidon.
Banalise moko ezata na sensité abeta 12 pona nini ye na Aïda ba na problème nini ba solo la ki déjà ba wuta ki place moko tant ba koti amoni papa lomba yo pesa papa lomba mbote a pesa Belinda parce que bazaki na bangote ko Aïda ba wuta ki na place moko tant ba koti na salle Aïda précédé à kota ki ofanda maman Belvi aza quand même star faut c'est la protocole ya guidé et l'accès place nini ofanda tant oui Aïda précédé maman Belvi atikala ki net na Voilà, bonjour, bonsoir et abonné na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de toyisa bino musalande e benga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pams Matondo autrement dire la star maman le qui a famille bota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvi candidat patron qui est Poutine de l'écriture en tout cas famille bota oye famille bota focus na film na biso traumatisme film ezoleka vraiment tellement kitoko bota la papa mbata siala papa lianzi oya kwa ici kabasele na mai ndenge bazo jouer vraiment film ezokende waouh to consommer penza film na biso to passe to partager to liker to s'abonner pe na Bella Production vraiment ekozala bien makasi merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne a jeté salut aussi papa Sam Nkunku le nécessaire pourquoi pas à autorité morale qui est Belvi candidat patron à Poutine de l'écriture tabita ba comédienne zete ya baoba na monde ya théâtre muto a Simbe Libiso écriture Poutine c'est Belvi candidat patron en tout cas to ke na Bella Production to ke ndiko ko consommer film na biso vraiment et kozala bien makasi lelo na plateau na nga nazanga moko te nazana Samiga Amba mon ami privé et personnel la Cléopâtre to mekana moi ko solo la makambo nyonso leka ki na fête ya copine parce que biso to lobana ba preuve tant bino boya tenir ba propos o eza à la compte ba propos ya lokuta biso sikoto ye la bino vérité total banani ba okosa batu banani ba loba vérité minga o lobeza te parce que biso to comprendre que actualité là na Bella Production acteur actrice ya Bella Production so asalika likamfo ezwa impact e kangama na toile parce que bino bozala na matière na bino elala koto lelo vraiment to lobela ngona Samiga Amba e kozala bien makasi na préféra ki na zoye lelo na plateau na ngato miko solo lango e kozala tellement bien et non ki soko za parole mona ngai fongole na plateau na lamba la Cléopâtre Samiga Amba mwana mama bonjour vraiment bonjour Pamela Matondo oza ko bunga ka batu na Samiga Amba kena wa Samiga Amba yeyo en tout cas il y a vendre bana talinga bia balinga kabiso ba yebi biso pe franchement 2 jours 3 jours mois une semaine au monde peut on mona ke ba otunaka voilà tuna esanga moi bien et mbote na ba ebonso bazili baku ya kolanda biso na kilelo na Faustin Ngombo TV et merci beaucoup na papa Faustin Ngombo et na maman BBC Djema bambote na bino ezanga wa bino Samiga Amba la Cléopâtre de la presse congolaise certifiée voilà Tozana famille bota toujours ensemble famille bota balobi mayele toyaka kolakisa mabina te toyaka kodike mers toyaka kodike mas toyaka kolakisa batu te obina mipende nyonso makolo mekoso monana ti kala so lati na kati je m'excuse zo monana bo edike te eza kitoko te Michael Jackson atikelaka mutu héritage na Congo te mais bokoma kosala lokwa lolingo komisa yo Michael Jackson eza kitoko te famille bota to consommer film na biso
traumatisme boza traumatisé makasi oyebi ke dana comprendre kana début ya film boy ba komi traumatisé en fait boza agité traumatisé et voilà ngai bino yeyo to mekampe ko solola wana na pesi mbote na ngai na 00243 le véritable unique code mboka mesena kaka moko ya Willy Musheni ya Nike Kuba mufinuku d'Afrique et na botanité ya koma d'Afrique d'Afrique alors Nike Kuba mufinuku ya funa alongo ya funa akoma d'Afrique OK Nike Kuba na pesi mbote pourquoi pas aussi balobi ya Théo Zambota motaliaka dollar et et docteur Dieu merci Bokolo papa na prince Arthur na pesi mbote puisque Bokolo depuis Luanda papa na princesse et na bosanité honorable Benino na aussi je te salue ba kese zali ya yo biano ezali yo be ya ngai to sala kaka mosala différence ya makasi bango ba agité ba traumatiser motema moto ya soso en tout cas ba actualité ezali vraiment ebele ya koloba soke nango penza voilà merci beaucoup tokenango kande tokenango parce que muta bangisa mutazate oye piken vraiment to laksa bino ke force là linde côté na biso ngapa na laksa bino ke force là la côté na biso soki bozaki na force bolingo ki mabiso na matanga delta force te to lakisa bino ke force là likoto saminga amba to beta na moi lisolo ya film na biso traumatisme 4e épisode des okota lelo impression na o ezanini na film na biso traumatisme. Moi je dis souvent et je dis toujours et je ne cesserai pas de dire ça qu'avec l'écriture de Madame Belleville, ça nous enseigne. L'écriture n'est enseignée biso. La traumatisme na to moni ndenge ba oteka ba bijou ba olata ya lobi bo lata na bino siko muto yo ane logo te o lata bien te bino batu bo olata kitoko bozo dinta maye bozo za la keto bozo jalouser ye balobi babundisa ka eloko oyo mutu ata ndoki soka linga lia mutu atalaka oyo pera ane étoile ya to mona mama Belleville asoka ba komba mingi bazela kaka eloko moko oyo mama Belleville ko sala erreur moko kaka boye bazwa ngo bayaka bakoma ko ya koloba biso to kana temps wana te mutu il faut mutunde sala ko leka to banda ko yaka o lakisa ngana lati boye mama Belleville yebisa conquête ça je te salue madame image na pression bote conquête ça yebisa ba Karine ya mado yebisa muchopa bino bo lata bolata bo bien ngasi ko na nga bien te bo jalouser nga poani voilà en tout cas nous avons invité famille Libota Mobimba balobi tout le monde est famille Libota voilà et to consommer film na biso traumatisme mama Belleville akomaka ba film pona éduquer akomaka te okota ba humour okoma film moko yo moko yebite bandelité suka te osaka yo moko na yo moko. OK so na comprendre bien c'est que mama Belleville atika batu na ba suspense na ba film atika na ba suspense parce que atika batu baza na buwana oso comprendre Pamela Matondo mutu ayebi atangela yango akoma scénario na mama Belleville a dirigeara film ye moko scénario na ye moko écriture na ye moko film na ye moko mais mutu mususu aza na yebi ka ko jouer ya kaka jouer neti nani makolo soso ya yaka kaka ko jouer oso mona pa makolo soso ne tikala makasi etikala ngwana ngote o imaginer bango balobi ke kombo oyo babamba ye o etikali ine ko longwa kate ato sengi 1000 fois pardon est-ce que makolo soso etikala longwa TV bo yo sengi la pardon sans esprit hein faut à lâche sans esprit oyo sengi la pardon nini oyo sengi la non pardon ya nini en guise de quoi balobi na lopoto il français balobi c'est lui qui s'acquise voilà. Mais là, quand tu viens au na TV oyo koloba ezaki na onda nyango sengi pardon na yeba pete balobi ka soki aza mapeka kilo lokwa soki ndenge nini na comprendre peut-être sikoyo na héros 21e siècle yo senga pardon na divagation so eloko oyo ekamusanga oyo senga mutu pardon oyo te amo mwasi question on a posé parce que biso to sala ka be mission ya batamayele to sala ba analyse na biso ya bazoba te to sala be mission na ba analyse na biso ya batamayele ayebi ke na manka yo sami grand respect voilà soit na lobano elo mobo soit na pesa yo kombo mobo ya mabe
oyo ekanga mokili mobimba Congo mobimba etikala kolongwa te mais ngai mutu na finga yo na lelo na réagira ne loko moko te kanga mutu na finga yo kanga modiso na yo kozonga na senga pardon sagesse. Voilà, on dit connais-toi toi-même yo miyeba ozali. Voilà. Oh, yo sengela pardon ya nini osala nini o ya mabe o yo moko za coupable de soi oye ko senga pardon. Pamela ebi ke TV we matisare kitaka makasi ozomona mbayo ya na be ekolo mususu na ko tanga be ekolo te parce que biso nyoso to ba congolais ekolo wana bazalaka moi si so aza pembe munene so asuba na mbetu te ba bebisa ye so tango mutu musu o seka nini de na seki katana montre fongwami Moko pas ces heures. La baby ça yo. Voilà. Ça non bunda non ta pam stoka la bituma non ya. Biso na bandu mutobenga ngo babi ntwidi. Omoni bekola bayanzi atobotami awa atobotami awa ta na poto yeba kozaki ntwidi ya noko na yo donc ndenge ezana ava babala oba pe ba na baki ntwidi te bango na mona ka bazana misala mabe so bazo suba te fa za la kindoki te bazalisa ye mwa songo ndumba azanda kwa libala ti libala ekufa batie mutu kilikili kolingalinga bana mikie akomi agité aoyeba lisu makambo azosala te voilà. Pamela l'écriture à Madame Belleville yango toza koloba wala ezaki ka moi parenthèse ko toko fandela censé moko boyete oya ka tolobela pas biso mabalinga makambo boyete assez censé na yeba pe yete ba bika mutu moko asengi so pardon na yeba te so la mwasi to mobali voilà nga na comprendre bien te mais ba oloba kaza mwasi aza mwasi nde ba olobela za mwasi mwasi yo senga muninga no mwasi sous pardon sans esprit te to consommer traumatisme en tout cas ya malonga ezaka na film Maman Belleville ya malonga ezaka na Belleville TV ko s'abonner opération 300K donc to kokisa 300 000 abonnés et au ça la vraiment malonga makasi Maman Belleville ayaka ko éduquer ayaka talakisa biso luketu oyaka ko bina oyako tala oyako lakisa biso banzoto na yo yango wana te et Maman Belleville tango ayaka pesa biso matière oyako tikala neti traumatisme moi si aba maman to mona ndenge déjà que maman étoile abala na ye déjà mabotaka mwana na ye avant libala na mobali mususu pa abala ka po turbo papa turbo abala ka ye mais sali ke simbité bakabwani e bakana eza mingi voilà moi si moko azaki na libala boti ayeko se remarier lisusu donc se remarier mobali wana parce que tout le monde appelle le roi papa turbo pendengo ya avec moi ba décision moi ba lolendo moko boye en tout cas to landa ndenge film ko sukela on appelle to moni Maman Belleville akeko luka musala to ebite soki ba kozoye soki ko suka ndenge nini et on avance avec l'écriture de Madame Belleville tant obino boya ka critiquer Maman Belleville lati lamba boya lati boye yema ye les okoba parce que to tikala po mona te ba maloba na bino nyoso banda ko finga Maman Belleville pendant 6 ans depuis Bellard et Fungwama depuis Belleville TV Fungwama banda ko funga mais elle avance on continue toujours ko komela biso ba film parce que bino nde bozala traumatisé pour ani vraiment so bolata bien quand to mona ki pena ba fête net ya doma c'est to mona est spécial oh maman mukeke makolo so salata ke zati oso mona mais si quand tango Maman Belleville aye ala ki saka bino nanu biloko na moni sous c'est censé moko boy wana pa to ya kabelo elamba voilà chaînette nyonso ya mokili oyo ekotikala ya motokomika na mapango na mutu mapango baso balobi ka lopango tout est vanité yango wana kutu bien merci parce que c'est le mot qui convient tout est vanité yo beta toloke bazangi bakabelo balataka bamatambala omona oza éduqué masi te oza censé mwana mosenzi biso bato banda ngo bino boye ozongo bokoboloba na bato basenzi orke basenzi ya liboso eza bino bino monde boya basenzi yo leka na tevo yo critiquer muninga ke alalaka place boye alalaka place boye yo sio ya pe ole webi nzambe aka nzamba mawa likamo osala okata pe lenga na zala ngote voilà pe son âme Suzy Bantu wana momi respect belé kwani babanda obenga momi ye bando obenge dadi
comment on y est bana pe na bato ebele OK skozo ya po kosa bato ngana sala ngote ba biso ko sala lisumu wana senga nzambe bolimbisi nzamba ko pambo mozo wanga na ozo akize baninga yo ebi place 7e malala ndenge ndako oyo kota te pe oyo critiquer muninga likolo ba tout est vanité yo lelo ndimi ko komi porte-parole koma mukala azolanda sila pona intérêt si olande pona intérêt ebike aropesa embongo ayebike osala parce que maman Belleville asala bongo te mutu mo leki na TV lobi banda lelo nga komi porte-parole atikala ko engager ta leka ta lobake na teye porte-parole te mais tango yaki yo moko porte-parole basala yo ka siko place mayela maman Belleville ezala maman Belleville tango asa casting na parce que azobimisa mbongo na ye coproduire c'est de l'argent plutôt tango produire mbongo na ye na film olinga ta salela sentiment mutu mo boleki obi oza porte-parole pourquoi olobi oza porte-parole ata rôle ade eza yo te bakaste oyo batia na casting c'est pas ça non on a différence comme maman Belleville osalela mutu comme bango baosalela sentiment mutu mo baye oflatte maman Belleville alinga baflatter si ozo flatter po yebi ke si la rotianga na film si la rosala boye o banda na comme porte-parole na ofutela ndako bien na kataka film te sko si la on ta sentiment Belleville quand la patronne la poutine madame aka sentimentaliste te comme film na que film oyo so na tie Aziza a jouer kitoko na tie maman Top a jouer kitoko na tie dada a jouer kitoko en pesa nga le meilleur o nga na oluka to mona pe tomona pesi ya mususu ba China Popine momoti madame na question mote tomona que Popine a joué à Melissa et Pema ozo pesa le meilleur te ba otio wapi okoka na yo te mais na kati jouer wapi na rôle nini maboke mosala kana ya maboke kala neleza subongo te lelo koma signer maboke fotanga bazo koma yango biso tomona pe maman Belleville kuna na Côte d'Ivoire pe ozo sala maboke na texte ozo tanga yango ke rôle neza bo ozo tanga o mémoriser ke rôle neza bo eza bongo te baloba kata ayo eza maloba mususu eza maloba wana te voilà yo ba pesio maloba wana okomi na scène obosa no maloba ko mutu mbala sima otiondeni madame Belleville azaka sentimentaliste te na obandela likambo pendanga za wana aza la famille na ye voilà as esclave mutu te na bandelaka yango as esclave mutu te ebele pe tomona baya pembe na maman Belleville mpona lolomba suka na bango basukaka bongo amen osuka no kaka bongo parce que ozolinga mutu moko yoka nanu mutu lokola Thérèse aloba ye ajuwaka na ye azali porte-parole mais aza porte-parole azoyaka kosanchola sila bazofuta ye na bafilme siko maman Belleville elle n'est pas sentimentaliste siko silaka sentimentaliste amoni ke tika na tia ye po akobalukela nga pe mais siko maman Belleville aotala obimisa mbongo na ye ifo mbongo wana ezonga je oyo olinga yo ozosala ngo te azo oblige te ata oyo bandi kobelela maman Belleville boye bandi kosanjola ye soki amoni ke rôle wana eza yo te eza yo te mpe nazotia bacomédien nyonso en défi nazoloba maman Belleville ndenge aza na ata toyebi déjà complot na bino nyonso nde bosali wana bakabali nyonso bosala boyeba ke bochange matière bochange manière pardon parce que totimbeli déjà bino totimbeli bino bacomédien oyo lolomba maman Belleville akanga mutu te nde eza na kakangi Naomi Lufakenda na pese mbote jouer ka te bacomédien bango moko baboyaka parce que bafingi bango otolobelaka mpe likambo oyo batika koaccuser madame Belleville pardon que azo coffre bacomédien là c'est faux et archi faux mutu na mutu aswanaka na ennemi neneti maman Top bafinga ye kuna ye moko aloba kojouer te parce que makambo oyo bafinga ye choka ye est-ce que maman Belleville akangaka acteur to actrice ke kojouer place isongolo te to place pakala te esaka bango na bango bazaka na baantécédent na bango amoni ke place oyo bafingi nga place oyo bona tojouer te neti dacosta na SB en jouer te maman na biso mingi en jouer te parce que baantécédent
antecédent bafinga bango ya mabe est-ce que maman Belleville akokanga mutu ke koki kojouer wana te baartiste nyonso bakenda kojouer na bela na tie bino a défi boleka boloba ke Belleville quand il a patrona akangaka bino apekisa bino boke kojouer ailleurs non. Maman Belleville était bien jouer, t'as quoi formé pe Sami Gramo, pe pesi makam. Ako formé pe Pamela Matondo, pesi pe makam. Si ana lelo bazaba outi nil. Oh, ba outi nil pas parce que azo formé. Quand le madame Belleville ça quoi wera. Parce que wera, so totali wera a formant, azo bimisa, ba koko azo formé. Oh, lelo so to bi que majorité ba musicien o pe ba bota ma ba koko, ba leka na nzela wera son. Yango maman Belleville azali. Donc tika ko ya ko accuser mutu na likambu oyo mutu ye moko aza consciente ke asala ngote to ya ko soigner on dit que les personnes fertilité ya la ki boye ya sala ki boye suzi pato atika ba perruque atika ba kabelo atika ba téléphone à cher atika pembe oyo pembe comme ya choko cancer beta yo on joue comme le roi koko mo boyebi ko la mabangisa boyebi ka bana ko envier pe suzi hein abangisanga makasi batindengaka mo esona bi nani maloso kutu bien maloso na pesi ombo na rôle na bizalele sanga ne nani merci faut de terre bombaka meki yapi mutu so a mutema mabe yo kasi tanga yaka oloba bongo si la pas sepela te mais asala ka sentiment asala gaga ke moyena tika ye pesate aya ko sela nga kijalelo yabo ka nzima na ko za porter parole pozo finga moninga imbécile la TV wana finga 7e afinga 7e mo ba imbécile yo mona ke yo koka o mona ke yo koka okoka te ya okoka te biso to bando ta théâtre mundori to mona 7e bagarre a jouer maman pasteur a mutema mabe tozonga rapé sima tala batu ba Hollande na nzela yo Teresa batu da balanda yo Hollande na batu da balanda yo mupepe batu ba Hollande yo ba Hollande yo ba Hollande ba Hollande to solo to soinela batika ba fertilité ke alati boy boy po seka robi boy vous êtes comme wana samiga amba to ke samiga za vraiment likolo parce que na linga te ba toucher parce que biso to yeba maman Belleville na minute azali na confiance en mutu te parce que batu oyo fois même ba ya ba balela bango mibali bazo yaka chaque jour biso tant to kenda pa maman Belleville na bureau peut-être to kenda pa msu na restaurant mais bango ando ya chaque jour so muke bango nyonso boro sambe pa nzambe mbonga maman Belleville to kanga mabino na ngongo ozo mona biso to dérange maman Belleville so confiance oyo zala na batu wana ba décevaye lelo ba komi asa pe mutu otala osana nani vrai nani aza vrai na ye voilà so tango biso batu to ye to bito défendre maman Belleville na bo solo pe na bolingo nyonso pe na ki vrai maka mususu eleka komona baessence baoloba oyoka kaka kanda maka ye moko kuta lingane boye mais ntongo etondaka biso pe neti nga nayaka mpe ofinga te nazo éclaircir nazoya koloba kaka vérité oswana na art okomi filme boye eza concurrence loyale eza to oyo olakisa bato kabelo eza nini naobandela yango personnage suzi bantu momi ser na ngai ya lemba atika kabelo atika ba téléphone à cher atika bilamba atika biloko sko yo lobela na tikabelo na minito peut-être ka bakita kabelo muté sambwa na ngo ekita na do yo vino eza na ngo ka kabelo vino eza kabelo filme nino koma o cartona otika mitema mabebo ko samba surtout yo ko sambe pa nzambe ndoki. Ok, merci beaucoup. Trop c'est trop. En tout cas, ce musala osa les ate beaucoup ba maman mikolo bola la pongi na ndako bo éduquer bana. Ba la ba ta ko éduquer bana te éducation ya bana eza éducation ya bana na bino koma da éducation pourri. Mwana wa banga mukolo te ana valeur na société te. Yo bana na bino éducation pourri bo izali suna misala osa te bola la ba pongi. Ba sana éducation non. Samika amba lelo si logo ye moko awa actualité o ekangi internet isikoyo madame Belleville abeti Aïda 12 na fête ya Popine parce que comme on a entré ya madame Belleville na salle de fête ya Popine to mona ki ozaki na sima madame Belleville est-ce que madame Belleville abetaki Aïda 12 na ndenge ya solo ou ya lokuta parce que tinde to lo ba balancer les vidéo wana bo mona entré ya madame Belleville place o bino bo lo bake abetaki 12 yo zaki sur place pardon ozaki sur place makamango lekaki ndenge ni o bato lelo ba lo bake babetaki Aïda 12 et pas madame Belleville. Ce sont des essentiels oyo bazanga matière
Maman Belleville banda pendant 6 ans aliesa bango na ba miniature na ba titre na ye akoba komaka komba Maman Belleville manki ya matière so ba moni loko ba weleli pressé ya koloba obeta yida 12 fois ni madame Belleville obeta yida 12 pona nini ngam na zaki wana e vidéo na zo circuler za ngam na film ki yango ezaki fête Maman Belleville tant so kota aida précédent qui déjà ba wuta ki nzela moko déjà bazaki place moko libanda ba wuta ki bazo solo la ambiance c'était dans le bon quand bazo kota Maman Belleville a telemi pour ba protocole ba ya ba kiosba la ça place en ofanda et sûrement nga nazaki wana na filmer pe na komsaka la maman notre maman na filmer Aïda a précédé à Koti voilà comme Maman Belleville tango ya aye amoni Papa Lombe ayo pesa mbote amoni Belinda ayo pesa mbote siko mutu paps nga no tozaki déjà na yo ya mboka pona sepesa ba mokili na batu na bino siko ba analyse mo bo sala analyse bidon banalise moko ezata na sensité abeta 12 pona nini ye na Aïda ba na problème nini ba solo la ki déjà ba wuta ki place moko tant ba koti amoni Papa Lombe yo pesa Papa Lombe mbote a pesa Belinda parce que bazaki na bangote ko Aïda ba wuta ki na place moko tant ba koti na salle Aïda précédé à kota ki ofanda Maman Belleville aza quand même star faut c'est la protocole ya guidé ye elle accepte place nini ofanda tant ye Aïda précédé Maman Belleville atikala ki net na sima ne ayo okota po bazalaki déjà na Aïda parce que bino ba insensé oyo ozanga matière vraiment la biso ko totoko ya pe boye to lobi pe matière na bino te po ko rappelle ba matière te parce que nini olata mwana ba olata Maman Belleville pona nini bino bozo bino nyoso ko bandana maman na bino vous êtes redevable à la personne de Madame Belleville parce que boza redevable mais ye aza redevable à mutute aza sintu kutoluka la preuve ne banda aza toujours parce que komba mina makila na Yesu parce que oyo comme ezala sous normal te mambo sala eza normal te Maman Belleville sala boye boye wana alata boye comme esclave bo na loba ngobo tika l'esclave à Madame Belleville à vie de bozana voilà donc c'est ça pour lelo oyo parce que ko vanda basala analyse par rapport ya fête ya popine fallait mam sina bangwa zalana ba ya ba kumisa basala boy donc elo mona comprendre c'est que matière ezalaka na bela production parce que tango omoni ke ba résina moura ba vandi ba osala analyse sur base ya robe Madame Belleville alati que za robe ya $20 bana mibali ba yeba qualité ya robe wana pourquoi oh baba kizengi nati yo ba mibali bo fanti bino mibale nde bozana boza redevable pas Madame Belleville voilà Madame Belleville en redevable na bino tata nde boloba bongo pams conscience ya mutu atoleka na téléphone oloba biloba loba mais yo motango ofanda asala ndenga pe loro te na défendre na kaka na olanda ka baninga neti bango nde baza ekiri to bamoni ye moko ba rési aza ye moko abite na landa baninga langa tosala musala moko voilà ozomona bino bana mibali bofanzi penza bo critiquer suki ya mutu bo critiquer lamba mutu alati bo pesa ngo pe ba prix OK siko bino tango pesa yango makambo loba pe ezala ya solo bo ala bino ba pede parce que ba robe ndi batu ba la tande yo laksa robe nini robe wana eza ne logo te parce que tout est vanité mais to moni ko ba lobi ke ka Madame Belleville na mwasi ya papa na biso na papa maman biso Maman Blanche paix à son âme mwasi ya Marcelo ka ba batu ba lati on a Congo non il faut pas entrer dans les choses des insensés Pamela Matondo neti kutu ba question eza ba question moya oh, biso moto yebi la patrona la poutine de l'écriture so ka bien lata ko lata ça on a problème il a ça na problème il lamba ça ça na la patrona ça na problème il lamba te ata na mutu mususa lingana lata ni simple azali simple biso nyoso to mona première dame na biso Maman Denise aka na modèle ni moko est-ce que zangi kabelo est-ce que yo Thérèse leki Maman Denise ni akeko na ba kabelo les style na ye alingana esu kine abwaki ngo boye les style na ye alingara za simple em so alati na epe bijouté yo man sanzo za ngo Maman Denise yo man sanzo za na ngo manzanza oyebi o ba benga ba Sylvie wana ba $10 no ba otek ba osomba Thérèse asombi pa o ya $5 Sylvie ya $5 mami kina kingo no se tondi
choko wana otia salo rouge te ya ya déjà lembi alobi ke ekomi makambo bitumba ba fo babundaka na 7e gare parce que makambo ndenge ekende ekomi ka makambo bitumba 7e obeta ye 7e robeta ye pour te dire que elamba eza na sens te bana mibali nde bavandeli elamba lobi bapede te bapede ntango aye afandela ocritique elamba critique no elamba sila alataki na mariage ya doma ezala ndeni ezala ndeni na préféré kuya madame Belvi alati robe ne mama boyo ye na ye efongoli mama si la parole ta robe droite là t'as peur de droite makoso nete menkoso eloba biso bamongo ayongena menkoso siko eloko moko yebi ke bato bafika ye mingi yango akoma olatela mba mikuse ase defula na ye eza nde biloko wana alata mpo ase defule na mama oke amiyebi ke naza boyeekanga ye menkoso oyebi ke biso mpe tolanda bamwelo ya madame Belvi ifo ase defule ozomona bino bamibali bofandi yo nalobaka baka na manque à faire manque actualité bofandi oyo olobaka oza intellectuel mais ofandi na plateau na yo na ta ya ntanga bakombo ya essence wala tofandi na plateau na yo journaliste otuna mutu elamba alataki boseki bamibali bapede bamibali o basi na bango ti lelo banda babotama ti lelo toyebi ata bilongi ya basi na bango te estce balingaka mpe basi balingela bango we bosa elamba eza nini napesi bato ya mayele napesi exemple mama Denise première dame na biso azalaka na modele ni wana somona ya sopa kabelo ya milai aso abe somba ta kabelo ya combien somba mais ça style na ye alingaka simplicité alingaka aza boto si tomona da mama Denise ya kero première dame azaka bambi ya chaînette atie na kingo tomona te akolatela one mo ya mokie neti nga alati nanga mo or nanga mo ya mokie ozomona eza te ke oya kosala baextravagance boye na boye tolobela bafilme tolobela écriture concurrence ezala loyale otika yo sele biso baconcurrence mo ya bakizengi elamba ya nini la tête votre tête là la tête de votre maman là il faut que ça fonctionne très bien akomaka bafilme oyo eza éducatif ayakokomela biso bafilme mo te ke yo bando bandaki ozobimisa luke yaya ajipese pusani lukete yango mpe makasi wapi makasi ok merci beaucoup Samika Amba Samika Amba lelo bacomédie bazobala babandaki kolobaki bacomédie babalaka te mais bacomédie mpenza soki totali depuis 2020 na 2024 oyo ba 4 ans oyo mpenza bacomédie bazobala mpenza sérieusement mais tomoni ke soki bacomédie babali matière foye en internet comme si mibali yango mpe oyo baoya olinga surtout mibali ya bacomédienne baosunga bango te omona te ke yo comédienne mo boya balaki matière mpe eza te ti esili mais mibali ebele baoya obala bacomédienne na biso bamatière ezosilaka te eyebakisamaka kaka lelo affaire Coquette Sasa na mobali na ye beauté image toyebi ke Coquette Sasa déjà eza marié ana mwana na maboko eza lokwa ba traumatiser ye pe ba makambo nyonso oyo ezobima lelo komona makambo nyonso Samika Amba yo elobela oni. Vraiment, merci beaucoup Pamela Matondo, ma coco de moi, Coquette Sasa, et la femme légitime, moi sur Babala, Batangela Penzambongo, et on a l'état tout naé, soli kambuba na mobile na l'été interpellé, n'engeni mobile na commis dans situation, n'engeni mobile na la sala qui bo yo moi soza ki wana. Moi ce que je peux dire à maman Coco, eza boye. Aza mwasi ya libala mibali nzamba sala bango kaka ndenge moko po balobaka mobali atondaka te mobali atazala mwasi ndenge nini ya misusu mwasi ne kutu aleki oyo azwa mvie libanda yaza mwasi oyo babalela wana babenga yango makelela wenze balanda yango te biso bamama ya biso ya kala bazalaka mobali aza basi kilikili ebelebele mais omona azaka wana senzi kutuluka na libala na ekobenga na ye ya kopikole eza te omona suka pe omona ti bakoli batikali kala mobile na ye bakelela wenze nyonso ezaki omona otikala omona bango te baokende ti
kokufa na mobali na yo mama Coquette sasa yo za femme légitime babala yo batangela mbongo et protéger kaka mobali na yo parce que mobali aza kaka mobali et ba wana nyonso ba oya kaka bazo envier beauté na kilelo bayebi peut-être tel ndenge bobandaka ndenge bosala libala na bino mutu mususu oya kanisa yo kiso pasi nzoka ye moko miyo kisi pasi parce que yo babala yo basi baza banka bo parce que basi atala ka ke moi loko ebima alinga yo kiso mutema pasi mais na ebi ko esprit peut-être ça c'est esprit boko la petit wana kola dit mama kelela wenze ana nyonso za femme légitime donc de gauche à droite wana kolanda ngo te kanga pa matoi non mais soki yolobe ezali yolobi olobeli mobile na yo mais oya ba yo swana na basi wana bona boye pona landaki ye penza na live ya Karim Mokonzi ndenga zoloba en tout cas bien parler olobi kitoko makoko wakana sagesse moko zaka nango ah non umela na sagesse wana koza mwasa libala babala yo légalement la femme légitime osate ke wana boyera ba dossier tozo bala ba puta ti lelo to mona pe bala mariage te mais yo ba bala yo et famille bota toza la focus na film na biso pas de distraction pas de distraction totala maman différence ezala tant bino bo wele la bilamba bo wele la kolata bo wele la kosaper comme jamais maman Belvi a pesa batuma yele na ba foyer totale kara différence donc to consommer film na biso traumatisme donc avec l'écriture de madame Belvi kitoko na kitoko yako maka a diriger scénario en sa casting na parce que abimisa mbongo aza sentimentaliste te oyo tangi komoneka boya zika la tchaye na film te son casting ane senga 7e a rejouer so pa bina former bana nga ko former Samigra ko former Pamela ko former Biaka Zanga to ko tourner pe to ko pesa pe makambo parce que akele li comédien te les comédiens bazo samba na makambo na bango moko ba antecédent na bango bonga Monique place na ba finganga donc to jouer te et ça makambo madame Belvi te ke kofra so to jouer kuna na maman Marie-Hélène na lobali kambo yo bande Congo yao na lobaka yango maman Marie-Hélène a joué na SB a joué na Bella oyoka maman Marie-Hélène na buzoba oyoka ke maman Belvi a pekise ke ndongo ya ko jouer pa nanga ko jouer sukuna te papa mbata siala a uto jouer kuna a jouer na Bella comment que maman Belvi a luka ka ba meilleur a luka ka oya Monique a repaté na film na ye a luka te ka sale la sentiment olalo l'amour qui nga porte parole na ngaja ki yo vraiment nangaja yo sentiment lokoso opesa mama Belvi mbongo bando tinda mobile no ya kozela mbongo tolo ba pesa balobi ke balongwe pona mbongo garantie ndako balongwe pona mbongo garantie ndako pena lendi susu Thérèse ya alingaka to finga ya koloba pe babengani ye po ajuaki rôle moko batiaki ye na Zuma etali mama Belvi na nini na carrière aza mukula madame Belvi aza mukula madame Belvi teli na nini joué na nani teli na nini voilà Thérèse ozaka mayele te yaya ozaka mayele te ozaka zoba boye po nini kibobangende komisa mutu bolole boye tuzo toyebi ke toko okola mayele sagesse bwania bakisama yoko mi bolole boye po nini ngoya loyaka likambo lo kita grave voilà merci beaucoup comme vraiment la sous émission na biso mais ça kabelo yo kobetela ngotolo oyo betela robi tolo vraiment mawa déjà passé hein voilà merci beaucoup Samiga Amba to comme na biso vraiment na suka question na biso ya suka poto chité na biso kaka tozo mona awa malika ya lobi ba ko baluka na zelo na Laetitia Mwamba pa ye alobi ke to ko baluka na poto ya za na ye femme mariée te aza célibataire ala na droit kozala ndumba mais yo siko femme mariée ba ko baluka na poto guerre eke mabe hein moni ke do kasi boloko kuna poster ke na oye la Laetitia Mwamba lelo alobi oye la Laetitia Mwamba za na ba voice oyo Laetitia Mwamba lela mobali na ye ya mwasi besika ezala nango te pam yesika voice moko te koya boye ekangisa likolo na se eza te esa tremblement de terre eza te ayala ba voice yango abimisa eza matière ya moni matière mais eza yango elo te
moi si nyonso so abali te babengaki ndumba voilà ozomona igef aye azobimisa azodénonce bino nyonso ane marie te ko yo za marie oyo sona na célibataire ata aza na mibali ata alingi mobali ya bato ya yo nini yo ka fobala olingalinga mibali ya bato omela ku diamba zeme ezokota na nganda diamba tika boye wana na mwana mwana liboso babota na musicien na tala misa bato kuna épargne ye ane na problème te zeme ezokota oyo na kati ya pluie omela diamba ko yo neti conseil nini oyo opesa bato moi ozoya kolelela mama belfi balelanga mobali yaya libala yo bali meton oza kuna walobi mi mupepe po nini mwana wamela miliki nini fo ya oloba mobali aza gigolo parce que mobali aza gigolo bon siko ya oloba ndenge nini mwana ozanga miliki ya oloba parce que toyebi ke soki mwasi aboti fo azwa repo ya wale mabala yango mpe mabe sengoka obali ovivre na pasi wana lati boot nakoye na polo na cuire na potopoto molekisa bomba mpe aza chef ya lobe na ebien abinga na bali na nga te nanga célibataire yo nde sikoyo babokiro nde basanti to babimiselo makambo akala atika diamba nayebi te mbote na 2 personnes tokomi na biso mboko pasese na lelo amelaka otika te kotala makila tika boye amela ti lelo amelaka yango sante eza te ko sante ya ndenge tokomi na suka samika amba mabala fome kuna fanda nanga célibataire nabala libala monanga $100 naleka nasalaka bemission so nasala émission te ndako elala nzala mabala loyenge nyonso na balanda grâce te moda bala eyaya kitoko tengo ya olo yaka o voilà merci beaucoup mbote na ngai na 1 million de fois madame la référence de la monnaie madame Esimbo 1 million de fois madame avion elemba ebaya écoute comment loba j'en ai marre wana avion eloba bongo na pesi sumbote na ngai na honorable Beninona. En tout cas, là où vous êtes, je vous salue. La pesi mbote famille Bota, mon combat à vie. Tozawana et tant dans le mer na fingité. Na fingité, na recadrage. Parce que photo blobaka, photo lobité, ezabe mabe, que mabe, Maria Longomo Master, Maria Longomo. Maria. Produit fabriqué à Maman Belvi. Ake place au bafinga aoke place bafinga te Maria Longondo je te salue ya Mireille Chela tout badi mémé ya famille Libota 7e bagarre il faut être vrai na pesi bino mbote na pesi famille na ngambote na pesi Christmi Mavungu mon fils joyeux anniversaire et que du bonheur maman t'aime beaucoup et batunyo so balinga ngai ngapela linga rabino ya trop de gros bisous famille Libota mon combat merci beaucoup famille Libota c'est mon combat en tout cas to consommer film na biso traumatisme yakazanga bamote makasi voilà ils ont vraiment bien makasi en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Djema la maman qui dérange Davina Apo je te salue Marina la babambote no ebe félicitations émission qui etika bango likolo voilà merci beaucoup na Enoch Luzolo oyo aza na sima bilili so bomoni biso na bilili ya kitoko boye eza grâce Enoch papa na Victoria mwana star aza star tosa musalaka nde toyokanaki merci beaucoup pe na Poutine de l'écriture qui est Belgique candidat patrona tabita ba comédien était à ba Ursule Pechanga ma jumelle chérie Ursule Pechanga en tout cas je te salue chef faut pas s'appeler chef Laetitia Mwamba Bambote Mebele en tout cas yaya na ebi ke Mikolo tche ba rotation Mikolo 7e bagarre aussi mami de famille Libota je te salue en tout cas vous consommer film na biso ekozala vraiment bien babonner na biso nyonso ki lelo bo continuer ko s'abonner bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko sala bino musala kitoko merci beaucoup à la prochaine bye bye